olingi mobali moko oyo aza alakisaka bolingo mingi mobali moko aza matendresse yo eloko nini estekisaka lakisanga bolingo mingi songo mbona wewe sikoyo badefo oyo olingi ata kokuta te mpo mobali eza nini mbe miso baza mabo makasi kanda sikoyo badefo nini esepela nango te pao bakaba te ok ça va ok bon yakananga awa moi bagarso bapasoli bapalo na bango toya epa na bango mpona tozwa baraison na bango ok bonjour tokozwa kombo na yo. Bonjour, moi c'est Sheila. Ok Sheila oza na age nini epi osalaka nini? J'ai 32 ans, je suis un artiste et comédien. Ok c'est bon tomoni opasoli balo na yo tina nini? Bah elle n'est pas mon style en fait. Aza style ngati et puis Aza moi mon aîné tu vois. Okay. Donc dans ce sens là quoi. Okay. Ouais. Merci y azali style mibali osepela na bango? Te. Pourquoi? Bon nga pela linga mibali baza moi mas moi munene c'est ça. Y aza moi muke hein? Oui. Okay. Okay. Merci. Ok. Ya boye. Bonjour tokoza kombo na yo na âge na yo? Bonjour, kombo nanga Enoch, naza na 30 ans. Ok, merci Enoch. Et puis osalaka nini? Naza joueur. Ya ballet, ya Nintendo, ya ballet. Ya ballet. Football. Ah, oui. Football. Ok. Merci. Bon, tokoza raison na pour nini no pasoli ballon na yo? Parce que elle n'est pas vraiment mon genre. Et moi j'aime bien des filles qui sont un peu sexy. Ok. Merci. Et bon repona yo. Azali ba jara mibali ba sepisaka yo? Non. Pourquoi pas? Suki na sa façon, dans ba style la suki na vraiment. Eza ba style noté. Ok, merci. To kita susu awa. To so ki pe moka pasula ki awa. Ok. Bonjour, tokozwa kombo na yo na âge na yo? Ouais, moi je m'appelle Mitch Kelo, j'ai 28 ans. Merci Mitch. Et puis osala nini? Ouais, un simple commerçant de brouillard. Ok. Merci. Au pasoli ballon na yo, ba raison na yo eza nini? Ouais, premièrement, aza ba style na lingate abasi. Tu vois, moi-même je suis stylé. Moi j'aime des femmes au bar stylé et puis la taille aussi. Et on a linga pas moi c'est voilà. Ok. Merci. Et bongo ye azali style ya ba garçon c'est pelana bango? Bon, non. Pourquoi pas? Parce que sa façon d'habiller. Donc ya lobby azana ba style ebele, yo ba style na yo kokani no aete mais yo ba style na yo pe c'est plus yote. OK. Yeah. Merci. Okay. Merci. To pusana awa. Tokozwa kombo na ona âge na s'il vous plaît. DJ Bash Pro. DJ Bash Pro, ozana âge nini et puis osala nini? 38 ans, DJ manager. OK. Artiste. OK, merci. To monyo pasuli ballon na yo. Toza ba raison na yo. Premièrement d'abord millier nanga. Na façon na ye bon. Bi millier na yo. Millier nanga. Donc staff nanga. Na ma façon d'être. Na linga na so na zana moi si azala vraiment attirante. Et puis na linga basi a trop noir té. Na linga moi ça briller. Azala pembe. Azala pena frappante, so pena na tamone au moins que notre artiste attend mon amour. Alors par rapport à présence na ye il a attiré nga vraiment té. Son accoutrement en fait. OK. Merci. Et bongo pona yo, azali genre ya mibali osepelaka na bango? Non. Pourquoi pas? Moi j'aime pas les artistes hein. Oui. Il a pe DJ. Oui, mais aza pe artiste. OK. Merci. To pusana awa. Bonjour, kombo na yo na âge na yo? Oui, kombo nanga artiste Melchi Popi. J'ai 35 ans. Merci Melchi et puis osalaka nini? Je suis un artiste et compositeur, peintre aussi, donc artiste. OK. Merci. Et puis, tu as passé le ballon pour nini? Bon, on a passé le ballon pour... Moi, je suis d'abord artiste. Et artiste, c'est tout le temps, ma critère, quoi. Donc, j'ai ma façon, vraiment, moi, c'est mon été. De deux, en tout cas... moi si na moni un peu tristé donc ma façon na vraiment na eza pena ezo tout anaté quoi dans sens soit. OK, makamalo beza solo? Oui. Oza kabien telelo mama wa.
Non? Bon, ye azali ba genre ya ba garçon lingaka. Non. Pourquoi pas? Aza artiste. Ah bon? Vraiment bon. C'est normal quand on a le bib. Ngai penza pona nga baguna nga te quoi. OK. Merci. To leka awa. Bonjour to za kombo na ona âge na yo. Je suis Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Merci Enoch et puis osala anini. Je suis ingénieur en informatique. OK. C'est bien. Au passe li ballon na yo. Pour anini. Parce qu'elle n'est pas de mon style, elle n'est pas de mon genre de femme que j'aime. Merci. Et bon opo na yo. Ya zali style na yo ya mibali olingaka. Bon, par rapport à son âge, les gens pensent ok. Âge na eza mukie, olinga ba mo mikolo. Oui. OK. Merci. Bon, c'est que moi je peux rajouter, mais oui. l'amour n'a pas d'âge en fait. Bon, elle n'est pas de mon genre parce que moi j'aime des filles avec des grosses fesses. En Avec fait, des grosses fesses en fait. OK. Ouais, un peu courte que moi. Moi, elle est même taille que moi, donc ça n'a pas marché. Moi j'aime des filles un peu courtes que moi. Lorsqu'on marche ensemble, je la touche comme ça avec des grosses fesses. C'est ça mon genre de femme. OK. Merci. Merci beaucoup. So kita awa, toko ka kombo na yo na âge na yo. Merci. Kombo na ngai Chite, âge na ngai 33 ans. Chite osala anini. Naza artiste comédien. OK. Merci. Au passe li ballon na yo. Pourquoi? Na pasoli ballon ya liboso eza mpona accoutrement na ye, ya mibale eza mpona taille na ye, lolenge na ye soki nga naza mobali na ye jour mosusu anotie elanga bavitamine na biloko. Bavitamine? Fo nakoma monene nazala mpenza boye sikoyo nga avec skini nde na boye c'est bon. OK. Ça c'est bon. Pas tout le monde. OK, merci. Azali ba choix ya ba garçon lingaka. Non, Aza artiste. OK. Moi, j'aime pas les artistes. Adiembeli ba artiste fort pour un beau garçon bazana ça. Il y a Adiembeli ka ba artiste. Il y a Adiembeli ka ba artiste. Artiste va tenter ba tout. Nandera bien. OK, merci. Yawa. Tozo komo na ona âge na. Je suis Hans Lozi, j'ai 29 ans. Merci Hans. Et puis osala anini. Je suis un entrepreneur. Il y a un business nini. Je fais des petits commerces. OK. Ongo boaka moi business na ote? Je garde ça. OK, merci. Au passe li ballon na o, totuna pourquoi? La première raison déjà, sa morphologie n'est pas mon goût. Et puis le critère sous sa c'est ananga ça marche pas. Donc match pas. Match pas? Hein? Ouais. OK, merci. Et bongo Hans azali ba jar ya mibali olingaka? Bon. Âge nae, Aza 29 ans. Moi bientôt aussi je serai 29 ans. Donc même âge. Non. Même âge ici matin. Oui. Hein? Elle s'est mariée avec son père alors. Peut-être. Donc, tu aimes les gens de 60 ans peut-être. Là tu seras à l'aise. Non, même pas. On est loco ozongi sate alobi yo bilinga batata mikolo ba papa mikolo. OK. Merci. Merci. Bon, tozonga awa, tozonga na ebandeli. Toye awa. Donc, ezokende toujours bien pour na yo. Donc, ozali na ba ballon mi balé. Sikoyo na ko pesa yo sikoyo tant otu na bango question. Question o ezali ko concerner type ya mobali yo lingo zala na ye. Tant yango ya otu na bango. Bon. Premièrement, il y a tout na ce qui ba bota ba sa bana ou bien mwana. OK. Toya awa liboso. Tokozwa kombo na yo na OK. Donc totikala awa. Tokozwa kombo na yo na âge na yo. Kombo na nga Christian, j'ai 35 ans. Merci Christian et puis osala anini. On va fonctionner en l'état. OK. Bon, au passuli dernière minute au simba ki ballon na yo pour moi temps. Au passuli yango po anini. On a passé au liango aza mwasi kotala boy aza ne lo moko te parmi ba critères nanga. Aza ne lo moko te. Aza na munene aza pe na elongia mawa mwasi pozaka makila moto po chauffaka. Donc aza vraiment na chance de pananga. Eloko ata moko te. OK. Olingi ko zongi seluko par rapport à makamba lobi? Non. OK. Azali style ya ba garçon lingaka? Bon, je peux dire oui, mais dans la côté naie, c'est matin. Oui. Il y a nini. Il y a des gens dans genre, donc déjà dans un mounene na simbi na été. Donc on peut encore
naloba te keyada genre nanga parce que simba esute. C'est ça. Ok, merci. Toya awa, tokoki kozwa kombo na yo na âge na yo? Kombo na ngai Mignon Brian. Mignon oza Brian, Mignon Brian, osala nini? Naza artiste et comédien. Ok, merci. Tomoni na batu nyonso yo oza kaka na ballon na yo. Pourquoi? Soki na bomi ballon na ngate parce que pour na respect na en tant que femme na considération. Mais nga pe na lingaka basi bazalaka trop stylé. Donc pour na respect wana yango na koki oboma ngo te. Ok. Siko okotikala nango tina suka. Parce que ndenge otikala nango boye ezolakisa ke tokoki kocontinue mpona toyeba ke so ezali match mpona bino mibale. L'homme propose, Dieu dispose. Donc ngai nalingaka mwasi oyo mokie te ya monene te oyo nzambe otindelanga mpona vi nanga. Voilà. Ok. Peut-être ozali na mutuna moko okoki kosala ke boyebana mwa mbangu na temps oyo mokie toza nango. Oza na mutuna te mpona ye? Bon. Na inga naloba kaka aza artiste. Ngai na bakritère ya mibali na nga nalingaka ba artiste te. Ok, merci. Donc elakisi ke aza bajar na yo te? Bon, eza métier na ye nde. J'aime pas. Ok. Donc ezoloba ke ozopope ballon na ye? Oui. Ok. Okoki kozwa kirdan comme ça opasula ballon na ye? Merci. Ok, tozonga awa na ebandeli. Donc malheureusement ozwi match te lelo bango nyonso bapasuli ballon na bango, mais merci na ndenge oye lelo ba garçon tobetela ye maboko. Ote maboko. Merci beaucoup na ndenge oye lelo. Merci pour tout le boy. Mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Ça oza pona yo. Ok, toko banda na kombo na yo? Déborah. Déborah, oza na âge nini? 26 ans. Et puis osalaka nini? Naza maquilleuse. Maquilleuse? Ok. Déborah, osalaka nini na temps na yo libre? Souvent, je vais à l'église, dans une église. Par moment, je suis à la maison, soit avec des amis. Ok. Soki tolobi otangela biso ba qualité ya mibali olingaka, okoloba nini? Un homme pas trop court, pas trop exigeant, compréhensif et très ouvert d'esprit. Donc. Ok, merci. Et bon, ba défaut oyo lingi ata komona te. Incompréhension, immaturité et un homme qui est trop renfermé, qui n'est pas courtois. Ok. Donc voilà. Ok, merci. Bon, tokitana awa, tomoni ba garçon mandambu ba pasuli ba ballon na bango, donc tokitana se awa, pona tozo ba raison na bango, yaka landanga. Ok, yaka. Opusa pembe na ngai. Ok, to banda awa. Tokozwa kombo na ona âge na yo? Kombo na nga Chité, âge na nga 33 ans. Et puis Chité osala nini? Naza artiste et comédien. Ok, opasili ballon na yo pona nini? Na pasoli ballon ya liboso mwasi soko aza mokusi faza na misuni na mipeni. Désolé. Ya mibale tolo ezala monene makasi te. Ok. Ezala mwa donc epesa bien. Donc sikoyo ndeko kime malamu boye ke pona ngai te eke malamu te. Merci beaucoup. Merci. Et bongo Chité azali baguna yo ya mibalo lingaka. Pourquoi? Il est un peu trop court. Nga déjà naza mukuse, hein, naza un peu petite de taille. Na 1m82 à Kosi. Oh, à quand je suis en talon, on fait presque la même taille. Il ne m'intimide pas vraiment. Okay. Donc voilà. Ok, merci. Et puis awa, tokoza kombolo na âge na yo? Je suis Hans, j'ai 29 ans. Ok. Ballon na yo kei. Pour nini? Déjà, il faut reconnaître qu'elle est belle, il faut le dire. Merci. Et, mais en tout cas,
je me suis senti qu'elle est au machete quelque part. Elle dit qu'elle n'aime pas les hommes exigeants, mais elle est exigeante. Donc, c'est comme si elle aime s'imposer, en fait. Et avec moi, ça passe pas. Ok. Moi, c'est pas de canasser. Ah, d'accord. Ok. Ah, sinon, tu es belle. Merci. Ce qui a approché, ou qu'on a accepté? On fait presque la même taille. Par rapport à la longueur T, hein, par rapport à la masse. Okay. Il ne m'intimide pas vraiment. Ok. Donc voilà. Donc, il faut John Cena peut-être. Pardon? Il faut John Cena. Non, il y a qu'au comprendre en fait, au comprendre T. Mais peut-être tu pourras comprendre après. Quand je serai plus expressif, tant on a qu'au... Pour le baïbili. Voilà, quand on a qu'au fait qu'au développer avec les autres, tu pourras comprendre. Okay. Merci. Okay. Merci. Bon, tozonga awa boye. Ok. Bon, to baluka boye. Ok. To koi kozwa kombo na ona âge? Kombo na Christian na 35 ans. Ok. Balo na o pe uto pasolo ngo siko. Pourquoi? Na pasolo parce que comme on est boisin na taille na ngate. Taille ba finga lingate. Ok. Et puis Christian Azali genre ba mibalo lingaka? Non, pareil hein. Pareil que ndenga lobi. Non. Ok, merci. To kita subo to mone moko lisu sa pasola ki awa. Ouais, yaka awa. Ok, to koza kombono na âge? DJ Bash 38 ans. Ok, dernière minute automonio pasoli au simbaki ballon ne bandeli poni no o pasoliango. Atimba trop. Yolinga basi batimba mingi te hein. Comment ça? Mais apparemment par rapport à tout le savoir un peu nalinga moi ou mani mais le reste à moi de bando soin na moi bimabe. Ya onde monix. OK. Moi je préfère une femme ou à calme. Ayo kanga. Parce que yes quoi bando ça son le bi a va le bi a. Mais ça va quand même à Kito. Ok, merci. Et bongo DJ, Aza Baguna yo? Oui, ça passe. Ah, ça passe. Ça passe parce que de taille, il n'est pas trop grand. Mais par rapport à la masse, la taille, mais par rapport à masse naïe, en fait, ça va, ça peut passer. Okay. Ça peut. Ok, merci. Bon, to zonga boye. Bon, to stopper awa. Ouais. Ok. To koza kombo na yo na âge? Sheila, non, 32 ans. Ok, o pasuli ballon na yo pona nini? Déjà pour commencer, nga na linga kimia. Na vraiment te bazwanga mutu makasi. Déjà koyoka enenga lobe na débit. Ala trop possessif. Et puis à lui, alinga mibali obara trop courtois te. Or moi déjà, je suis un peu courtois, je parle bien avec tout le monde. Et ça là-bas si mibali tout le monde. J'ai dit courtois, tu avais mal compris. J'avais dit des hommes courtois. Pas trop lingala peut-être la lobaki mibali obaza courtois en fait, gentil. Okay. Mais exigeant ces alamaka c'était je sais pas si on se comprend. OK, mais moi j'avais pensé comme ça lobaki alinga mibali obara trop courtois te. Tandis que moi je suis ouvert comme ça donc la monnaie déjà écrit moi. OK. Donc voilà quoi. OK. Merci. Moko pe susu awa à père de ballon naie. Toroza komono na âge? Brian 32 ans. OK, Brian, pourquoi au pasuli ballon na yo? Na pasoli yango parce que la ligne rabasio bazalaka tolo miki. OK. Mais elle parle bien à Zakitoko. Côté déjà alingami balo bazalaka gentil tout ça. Kaka yemoko soki na komi ko solo mingi na ba copine nae et comme un problème pour la gentillesse na ngai. Voilà ça. Abimaka masolo pona yo? En fait, c'est ça. Enfin, ezali ndenge na komoni la makambo. Après, étant donné que Azam monte plus Azam au Bali, il faut y avoir quelle limite ça. Donc gentillesse, ça va pardon, na basson c'est belé. Okay. Exemple, Tokyo Zalawana et tout ça là, na ba membre à famille. Ok, bando sekana mutunyo sauté par exemple, ou soit amoni nzinzia leka seki. Non. En tant que Mobali, il faut que ami non, c'est peut-être l'ami à ma chérie. Donc à ces sujets, on peut rigoler troki koseka et puis na oyo en tout cas, ça passe pas. Okay, bon, même si nazan la posa koseka mais faudrait pas que c'est cause éclat quoi. Non. Okay. C'est dans ce sens-là. Okay. Na début relation ils ala kaka boé. Et après être comme ça na, on a ba copine on se base la même tu ça la bien té. Babando lekana. Tu vois,
yo ozolingana za gentil na bato nyonso tu kaka yo moko ando ozongelanga retour ando ozwanga mutu c'est comment le nom je peux poser la question na bamisusu mpona ye apasuli déjà donc ok estili nango tozonga boye donc bon ezokende quand même bien mpona yo otikali na baballon misato olingi tuna bango mituna oyo ekoki kodetermine otala soki na kati na bango match na yo azali entre bango misato tuna bango mutuna. ok rebonsoir nakoki koyeba bacritère na bino ya basi oyo bolingaka. ok toya boye tokozwa nkombo na yo na age. Comme on a Enoch, j'ai 30 ans. Merci. Et puis, ce qu'on peut sa réponse, il y a mituna na ye. En fait, oui, elle est jolie et j'ai apprécié vraiment sa courage. Donc, j'aime ça. Okay. C'est tout. Ok. Tokita awa. Kombo na yo na âge na yo. Mitch Kelo, 28 ans. Merci. Et puis, réponse na question na ye. Ouais, critère eza nalinga basi bataille boye et puis poitrine bombée, j'aime vraiment. Et puis le coup na sous maquilleuse donc moi si on a déjà ça va. OK. Ouais. Merci. Donc ya awa kombo na yo na âge na yo. Kombo na Melchi artiste nazana 35 ans. Merci. Na réponse ponaye. En tout cas, réponse au lobby. Pardon, question à Tony. Déjà dans les bons, biso artiste tout le monde a réfléchi déjà. Dédé Likolo n'a pas foot à représenter pena image. Donc ça va. Ok, merci. Toya Boye. Sikoyo Deborah ezo kende bien pona yo. Mibali misatu bazaka kana ballon na bango. Donc gasiko na repesa yo pic oyo. O passe la ballon kaka moko par rapport à réponse ba uto pesa yo sikoyo na ningozo mone la bango kaka passe la kaka ballon moko. Ok. Ok, ce qu'on après. Sorry. Ok, merci au tikala wana, kotikala no awa. Au pasoli ballon na pona nini? Par rapport à la taille, tozo correspondre vraiment. Ok. Donc voilà. Et puis au bombaki ballon na yo. C'est un ballon. Ok, pour bombaki ballon na yo, ko élaborer pourquoi? Bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. De logo la azaki bagula nga lokwa poninga était bon. Et ça est logo tes mains. Bonne chance. Merci. Ok. Merci. Tozonga awa boye. Ok. Donc, tuna bango susu question moko. Parce que batika leka mibale. Na bango mibale, peut-être match ezali wana. Tuna susu moko pona boye bana. Ok. Si il arrivait que je travaille la nuit et que je rentrais à la maison tard, ça sera quoi la compréhension? Enfin, pardon, désolé. Ce qui est commis que par moment, nakei ko sala na butu et qu'il s'est fait que heure et poussani na zongi après heure ezala qui prévu. Réaction soit agissement et koki ko zala nini. Ok, toya awa. Tokozwa kombo na ona âge na yo? Enoch, j'ai 30 ans. Mais par rapport à sa question, je ne serais pas content. Je ne peux pas accepter. Accepter tes soins zongi ndako, auti musala zongi retard. Non, non accepter. Pourquoi? Bon, j'aime pas vraiment les femmes qui travaillent la nuit et c'est pas vraiment mon genre. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. To zwape awa réponse. Kombo na yo na âge na yo? Mitch Kelo, 28 ans. Et puis réponse ya mutuna na ye? Ouais, soki eza vraiment na cadre ya boulot, exemple gauche droite c'est pas un problème parce que exemple ça là, tombe sur on peut ça là que to 500 mamunga na ye to vivre to ça makamde ba tout ba sala. Soki eza bongo, c'est pas un problème donc compréhension eza nango et puis ba téléphone eza tout ça là ndezala donc c'est pas un problème. Ok. Ok, merci. Tozonga awa. Siko nazali ko tu na siko bino bozami bale bozali na ballon. Est-ce que bozali na mutuna pe boko ozongisa epai na ye? Na moko na bino c'est boza après? Non? Ok. To kita awa. Ok, merci. Ouais. Nangana tunara question soki na critère nanga tuninga moninga ndenge nazaleli
na asepelaka nango to alingaka bato bazalaka boye mpo ngai nasepeli na ye je sais pas soki mpa na ye mpe naza déjà favori donc voilà yango na toni question wana. Ok, Deborah. Par rapport, il y a taille, il est grand, enfin, Azali, enfin, il est grand. Par rapport, il y a taille naïe, ça passe. Après, mais est ça suffisante donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci. Et puis pour Nayo, Ozali na question pour Naye? Question est non, ce qui est pas quoi accepter une disponibilité en tant que joueur. N'a pas ça tout le temps dans le terrain et je sais pas ce quoi accepter et supporter. Donc c'est un peu ça. Okay. Tout le temps dans le terrain, mais Oza quand même présent. Ouais. Ou bien, enfin. Non. Ou bien, Ozali presque hors pays tout le temps. Non, je suis trop local presque. Ok. Ok. Mais après. Si c'est son meeting est dérangé, après ça va, ça passe, c'est son travail. Ok, merci. Donc, Oyoki va question na bango na ba réponse bango ba pesio na ko senga o passo la ballon kaka moko. Ok. So ko zali prêt. Ok. Ça arrive quand même que j'aille maquiller la nuit. Pardon. Ok, tu dis que là, awa. O passo li ballon pourquoi? Parce que, par moment, au fan d'aboué, client, au benga, exemple, à une fête à mariage, ok, 22h. Au bima peut-être 20h, 20h30, soit au comme à 21h. Le temps où ça, la cliente, bazal quand la caprice na bango, surtout nous les femmes. Et que vous allez là, pardon, ça la beauté zongi sabou. Le temps peut-être, il y a aussi lisa, le maquillage, les ouakatons. Kosi lisa, koluka kozo anda, il peut se faire qu'on a consommé 1h30 à 2h du temps. Donc, déjà que, y est à tolérer un côté qui va poser problème, ça va être compliqué. Ok, vous avez une réponse au kozongi ça par rapport à Makambuya lobby? Ben oui, bon. Et ça, bon, opinion, non contredire, c'est comme ça qu'elle vit, bon. Ça ne dérange pas. Et moi aussi, je vis pareil, donc courage à elle. Merci, courage à toi aussi. Ok. Merci, merci. Bon, tomoni totikali na mobali moko oyo azali na ballon na ye na ko benga oya na liboso. Ko putsa na mbandambu boye za moins espace. OK, sikoyo tikali kaka yo. Nazali ko senga soki boza na mutuna ya suka bokoki ko mituna na avant to kende na etapo eza kolanda. Na mutuna te ça va déjà par rapport au tout solide donc voilà. Ouais. Ok, merci. Deborah, et toi? Ganazana Mutuna. Soki, par exemple, passer à moi-ci, ezali un peu, bon, pas un peu, ceux qui passaient à moi-ci, ils ont surchargé. Dans le sens où, ceux qui passaient à moi-ci, ils ont peut-être ma baie. Est-ce que ça a un impact sur yo ou bien sur ta famille? Passer na yo ma baie. Je sais pas ce bon, un exemple, ceux qui peut-être moi, ça qui strictueuse. Ceux qui peut-être moi, si Azala qui danseuse. Ouais. Ceux qui peut-être moi, si Azala qui kidnappeuse. Ceux qui peut-être moi, si Azala qui chanteuse ou bien figurante, n'a pas clip vidéo, soit n'a pas tournage et tout ça là. Enfin, ça va dans beaucoup de sens. Je ne sais pas, c'est... Enfin, Yonde Moutou, au commun en fait, ou soit si tu as une idée, peut-être sur le passé, hein, ou soit si tu as une idée, pardon, peut-être que étiquette moko, moi si azalanango par rapport à la personnalité na yo, par rapport à la famille, ou bien par rapport à l'entourage. Donc voilà. Ok. Pour na passer, ceux qui ezaba makambo bando sala kala otika ozanango souté ou changer makambo ou changer domaine ou comment maquilleuse là ça dérange pas et puis ezalo tika ngo de vrai ezala ke otika so eza ozana na kati ezana misusu to lokato éviter ezate auto to marcher bien quoi. OK. C'est bon? Ouais. Ozana mutuna te ponae, obi oza bien? Ça va. Ok, bon. Bon, nga sikoyo na tikali na question moko pona bino mibale. Pona Deborah, oui ou non? Oui. Ok. Et pona Mitch,
Oui ou non? Non. Non? Non. Non. Oh, désolé, mais c'est non. Ok. Ok, ça va. Ponanini, ponami. Il est, enfin, tolérant, mais ngana koloba. Je ne juge pas, hein. Je ne juge pas, c'est ma compréhension, en fait, nandenge to solo leli. Mais moi, je dirais que Aza, genre, amibali osoka sepeli na moi, si soit tes locaux, il sait, enfin, ayebi, en fait, comment dire ça? Ayebi, soit il peut faire profil bas, juste pour obtenir les locaux. Tu vois, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Après, je ne sais pas. Ce qui Aza, en fait, à fond, ou bien c'est pas Aza déterminé, il peut, en fait, voir, soit à Koki comme on a autrement que par rapport à sa vraie vision, bien vrai comportement naïe. Voyez-vous? Donc, c'est ce que je peux dire. Ok, merci. Ongi ko répondre à makambo lobby. Bon, na répondre à moké ne lo moi lobby. Isa nakolo baneti ndeni donc ndenga lobeli soki nalingi eloko après na ça la profil bas je sais pas c'est pas façon na to comportement na donc isa ndenge à comprendre donc lobby c'est leur compréhension na voilà ça ne dérange pas merci. Ok, merci okoki ko zonga awa merci. Ok, to betela. Ok, merci. Malheureusement, Lelo ozui match T, mais merci Nandenge Oye na émission Lelo. Merci. Toko bete la Deborah Maboko. Merci. Moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Bonjour. Tokoi kobanda na kombo na yo? Daniela Bailo. Daniela, ozana âge nini? 25 ans. 25 ans. Et puis, osalaka nini? Commerçante simple. Ok. Na ton na yo libre, olinga osala nini? Commerce, c'est moi aussi. Ok, pas de problème. Et puis, ba qualité nini olukaka et pas mobali? Bon, on a lukaka du genre... Azala moulaï vraiment timé, moi moulaï, mounene, et puis teint clair. Teint clair, ok. Et puis, eza na ba défaut nini o lingi atako accepter te? Bon, chaque fois ko bima et puis bah mon boulot en fait, bala mon boulot na linga bangoti. Ok. Ok, merci. Bon, tomoni ballon mo ebele et pasuki awa to kita to tuna bango ba raison na bango. Ouais, yaka. Bonjour, to koza kombono na âge na yo? Sheila, 32 ans. Et puis osala kanini? Artiste comédien. Ok, o pasuli ballon na opo anini? Bah elle est pas mal mais non, il y a côté singate quoi. Et puis Aza il bon monene, Aza moi sport, tu vois, écoute à moi voilà quoi, comme ça va pas, mais ça marche pas. Ok. Voilà quoi. Merci. Et Azali, jar amibali, seplisaka yo? Te. Estuki grate, ngo poani te. Ya kanda. Tina kanda te. Non, naza kanda te, mais te. Naza kanda te. On a raison. Ouais, poani kasa aba jar na ote. Bon, ndi na monika façon na yo mon dire moi mke. Ya kanda, je dis. C'est officiel à Siliki. Tina Siliki. À Siliki te. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Merci. To ya awa, to kita awa, ya katambula na ngai. Comment na ona âge na yo? Comme na ngai nok, j'ai 30 ans. Et puis osala nini nok? Je suis un footballeur. C'est tout. Ok, merci. Ballon na yo kei. Yebisa biso po nini? Non, pas une grande chose. Elle est jolie, oui, mais avec un peu âge avancé. Bon. C'est pas mon genre vraiment. Oui, mais âge avancé. C'est seulement ça, c'est tout. Ok, merci. Et bongo eno kazali jar ya mibali osepela na bango? Te. Po nini? Yebisa biso po nini aba jar na ote?
habillement na nde sepelisinga te. Merci. To ya boye. Âge na yo na kombo na yo? Kombo na nga Christian, naza na 35 ans. Merci Christian, puis osala nini? Naza fonctionnaire de l'État. Merci. Pesa biso raison pour nini opasuli balo na yo? Bon, kotala ye vraiment boye nazomona. Oyi bato babenga balufulaka ye. Donc aza moto asala. Aza nani? Asala trop. Sikoyo azoluka zonga na actualité. Yango atie biloko atie nyonso wana donc esimbi vraiment te donc eza mpe kitoko te même na miso akomona. Donc nasepela même kotala ye te. Ok, merci. Ozana eloko koyi kozongisa na makambo alobi. Et puis aza taille na yo, aza ba jara mibalo olingaka. Aza mwindo epuis complet alati sepelisinga te. Eza bimi lokola bapapa kala. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge na yo? Mignon Brian, 32 ans. Mignon Brian, osala nini? Artiste et comédien. Merci. Obuto pasula balo na yo pona nini? Nalingaka basi bazalaka trop naturel. Ok, merci. Bongo Mignon Brian, azali bagu na yo? Te, déjà ndenge aza de artiste déjà te. Ok. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge na yo? Mitch Kilo, 28 ans. Mitch osalaka nini? Commerçant. Ok, balo na yo opasoli yango pona ser na biso po nini? Ouais, ballon n'a pas soli dans le liboso. Taille vraiment cotinga et puis la ventre c'est trop un peu ballonné, voilà. J'aime pas mal la bataille. Slim kitoko donc et puis maquillage trop, des maquillages j'aime pas vraiment trop donc tarana styliste et puis bah maquillage jaune ça va short, ça va bleu donc tout ça. Des habits c'est cher donc voilà. Ok, merci. Et bongo yo ye azali jar ya mibalo lingaka? Pas trop, hein. Habillement quand nde sepelisinga te. Habillement na ye? Te sepelisinga te. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Ok, kombo na yo na âge na yo? DJ Bash, 38 ans. Ok, merci. Opasuli balo na yo pona ye? Ko pesa biso raison? Mais il faut attendre on a pesa nos réponses. Ça va quoi attendre te? Ça va? Ça va? Attention, ça va. Kitoko moko ata problème te. Mais on a un problème apparemment. Bon, on va passer le ballon par rapport à Big Alinga Mobile et Matrote, parce qu'on a le Lugaga. C'est que tout là, la mienne. Deuxièmement, ça va, moi, on a payé à Lingi Penzoto, on a payé à Lingi Penzoto, c'est tout ça, là-bas, ban et belé, donc, on a Lingi Bonté. Merci. Merci. Et bongo DJ Bash, azali baguna yo? Déjà, aza DJ, aza sous manager. Déjà, aza DJ, aza manager, déjà, non. Des choses à ma bien. Bisonde Bankoba. To mérité Bolingote. DJ baza mibali mabe. Te, voilà la distraction. Mais à part ça, on s'est payé quand même. Te, ça va tatouage. Merci. Ok. Merci. Toya awa. Kombo na yo na âge na yo? Kombo nanga Melchi artiste, j'ai 35 ans. Merci. Opasuli balo na yo pona ye pona nini? Vana banda na otuna nanu mama kombo ne nani? Kombo? Daniela déjà en entraîné ko kota abangisa yenga déjà. Na ndenge nini? Na morphologie na ye na moni aza mutu moko aza trop méchante. Ok, merci. Soki approché yo na nzela okosola na ye, oko accepter? Ouais, nayebi nde nanu te, nayebi nanu te po. Ozoyeba te po ani? Aza ne pembe nga ninga mbala pembe, me pembe ngo esipesi nga penza. Oh, mebala nite. Mebala nite. Mama, oki sasa kobuga na te. Balianga inga na soni te. Éclairage emona. Éclairage emona ti. Amatali wa. To kutana nga na artiste. Te kasobi na pe muta ba vitesse. Kasi on a lobi ba vitesse on a ce qu'on a bangi. Yo pe so bongi sa liloba peut-être lingo simba. Mais naza vraiment pe ka muta ba vitesse. Ya solo. Merci en tout cas. Bonne chance kara mutu mususu kande na otoloba. Couleur ba disita ngote. Mboko ezangi kopo eza mboka ya kokufa. Loko za na ta ya kopo. Ba omeloloka masanga kitoko. Merci.
toya boye kombo na ona âge na yo? Enoch, j'ai 30 ans d'âge. OK. Enoch, ballon na yo pasoli yango po anini? Bon, premièrement, pasoli yango po na badite na ye tango déjà yaki, abi déjà linga mibala clair. Nga la clarté c'est déjà automatiquement négatif. Deuxièmement, aza trop vitesse et puis clair. Biso da mibali mo ba parler to ba mingi te on moni langa. Cela veut dire ça a pas match, il y a pas match. Donc faut déjà rekata dès le départ. OK. Merci. Zali bajar na yo lingaka? Bon, Azan est bien, mais Yabi ke bato lokola yo basi lokola yo ba ko monela mobali. Ndeti ye. bon, on a invité, il y a un lobby, je ne sais pas soit il y a un dit, mais on entend des nous. Bon, moi, on va y aller là. Oh, mais ça la carte. Et ça osa parler puis non alibala be moi c'est amoni la. Au moins la belle famille, au moins moi c'est mobile, moi la biso mobile. En plus fait déjà ton yaki déjà linga mbala clair. Ngala mwindi donc. OK, bah ça peut me bon mbala mwindi. Mais en tout cas, osa kitoko. OK. Merci. To ya awa, kombo na ona âge? Kombo na ngai Chite, âge na ngai 33 ans. Chite pesa biso raison pour na opasuli ballon na yo. Merci pour la parole. Mama kombo nani? Daniela. Mama Daniela. Oyebi soki ozala mwasi otie na ndako mwasi mo oza très douce, tendre et puis ça pour ça ozala mwasi. Nga na kozala nga garçon na trop méchant. Fâche pas pour ma mais sozi mwasi mo boa douce otie na parler à nos kombo à gérer moral na yo. Senti ngo kende me otara pichongo à mo poser banini. Na tsara na se. Na lo mingi te pour na kitoko beauté face hein, l'expression faciale ça va. Mais sur le kingo merci. Merci. Daniela, azali bajar mibalo sepela na bango. Donc te habillement ne se pesi ngate bimi roi bajar ba garçon balanda batuna sima. Na ebage ke bon. Memele saki. Na ebage ke bon. Na moni da bon. Na ebage ke bon. Na merci. C'est bon. Courage. Merci. To pusana awa. Kombo na yo na âge na yo? Ans 29 ans. Ans o pasuli ballon na yo po anini? Na entré à Daniela, c'est ça? Na entré na sentaki brutalité mo boy. Donc au moins la casa ja basio yo. Donc alinga dialogue te akata ma na mkuse. Oko reprocher là luka expliquer oko to linga la brit boy. Ça baso ba 4 ma na mkuse dans ama alors que j'avais ça non non. Tikanga dans ça brutalité wana ya mkuse. Douceur féminine aza vraiment te. Que asa place musunga na mwasi na ndako na mikitisa na nini. Aza mingi te ça ma so lobby. Ça bi o sate. Donc, à dégager l'image, Joanna, bah dire qu'elle est comme ça. Mais sinon, ma question, c'est comme ça, bien longue. Merci. Daniela, azali ba gunayo, olingaka. Atamukete, atandamute. Atanaza vegle nante. Olobi? Atandamute. Avec les gens au monde. Atate. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça passe pas. Donc, ils sont approchés na nzela. Non, déjà non yate. OK. Merci. Merci. Tozonga boye. Awa. Oh là là. OK, bon, tomoni ba ballon nyon surtout et kei déjà malheureusement pour nayo lelo match azalité Daniela mais peut-être les nan maboko ko peut ça mo maboko makasi. Merci na ndenge oye na émission lelo. Merci. OK, moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Oeza pona yo. Toko bana na kombo na yo? D'accord. Kombo na nga Rachel Mawete. Rachel oza na âge nini? Naza na 27 ans. Et puis osalaka nini? Naza coiffeuse. OK, bien. Na temps na yo libre osalaka olinga o passant on nini? Na temps libre nalingaka juste rester à la maison et tout. OK. Soki na lobby ba qualité ya mibali oyo lingaka. Oko tangela biso ba qualité nini? Nalingaka un peu mobile azala un peu masse, azala un peu moulaye
Donc voilà. Ok, siko ba défaut o babi ki ata so ba pesi oko boya, ba défaut nino ko accepter te. Bah défaut, ils a juste que mobile azala impolite et puis azala honnête. Merci. To yana ni awa to zala mo ballon yaka tambula nanga mo ba ballon et za ko parce que awa to tuna bango ba raison na bango. To ko pesa biso kombo na yo na âge. Enoch, j'ai 30 ans. Merci Enoch. O pasuli ballon na yo pona nini? Na pas seulement parce que Aza un peu âge avancé et puis l'angaï et tenu on est presque donc Aza genre n'angate ba ajwana. Donc c'est un peu ça. Ok, Rachel, Enoch, Azali Bagou, Yamibali Olingaka? Non. Pourquoi pas? Parce que déjà de taille, parce que déjà na taille boino et puis look na déjà j'aime pas. Ok, merci. Kita awa, yakananga. Tokozo kombo na yo na âge? Christian, j'ai 35 ans. Ok, merci Christian. Ballon na yo, o passer lango pona ser na biso pona nini? On a pas soli yango po nga na ngaka moi 6 fois allez lancer. Ya za moi un peu courte, mais koyo ka ndinga zo répondre, osomo ka sana ba azana ba l'engagement responsable, hein? Azan vraiment fille moko, azon azan intelligente, peut très calme. Mais juste ka taille de wana vraiment ngate. Ok, merci. Et bongo Christian, on peut accepter ce qu'a approché yo? Ouais, pas mal. Ok. Ouais, on s'est nani? Sa façon et puis c'est un peu bah genre nalingaka. Ouais. Ok, merci. To kitabwe. Kombo na yo na âge na yo? Brian, j'ai 32 ans. Et puis, au pasuli ballon na yo po anini? Namoni déjà impolitesse na mbunzu na ye. Po basi ya mbunzu batikanga na défaut. Voilà. Donc okota na ye déjà ne namoni lié. Donc il risque pe mko musupe na betinga nzeta liboka na katikata mutu. Akufi. O azem poli komoneka buda fi. Ok, merci. Azali Bajara Mibali, au Stepelarana Bango? Non. Non. Non, eza non, parce que déjà, mobile azan a personne, moi j'apprécie pas. Ouais. Ndoki? Non, Ndoki te, mais eza c'est long aïe. Ah, ok. Donc voilà. Ok, merci. Luko Rozoa, ça m'a casse. D'accord, merci. Voilà. Merci, Toya Boué. Comment na yo, na âge? Mitch le 28 ans. Mitch, au pasuli ballon na yo po anini? Na pasuli ballon, premièrement, taille vraiment, ils ont des raté. Donc, HP, ils ont un peu avancé par rapport à âge, donc c'est ça. Ouais. Ok. Azali Bagou na yo? Ouais, Azan a ma bête, Azan normal. Ok, merci. Ok, merci. To Yaboye, comment na yo na âge? DJ Bash, 38 ans. DJ Bash, au pasuli ballon na yo po nini? Azan a moi aussi, mais ngasko linga ba sœur en Christ. Au ta sœur en Christ? Non. Par rapport à façon na indi abimeli quoi. On dirait moi catcheuse mon na katari. Parce que par rapport yanga voilà, et puis il y a un style. Déjà, il y a des gens qui ont piercing, il y a des gens vrai, donc toi, il y a des gens. Donc, il y a des gens qui ont des boucles d'oreilles, non, mais c'est bon quand même. Ok, merci. Et bongo, DJ Bash, Azali Mutoko, c'est plana épais, ceux qui a approché au Nanzela ou... Non, je n'ai pas apprécié. Pour Anini? Bon, déjà, na taille aussi. Aza, vraiment, Bajar, à bataille, na lingakate. Ouais, d'accord. Merci. Merci. To Yaboué, kombo na yo na âge? Merci Popi, 35 ans. Et puis, ballon na yo et au pasuliango. Pour Nanini? Ballon na na pasuliango non liboso. Kotala na no morphologie na ye. Donc, à réfléchir par rapport à l'image, donc ma façon, na ba critère na ye vraiment donc et correspondre à la ba qualité na on a lingela souvent. Donc c'est un peu ça quoi. Ok, merci. Et bon, Azabaguno?
Non, déjà, na ba critère aussi, non. Non. Déjà, taille, moi, j'apprécie pas, bah, garçon, taille, boye, azanto, tomike, mon coussé, non, j'apprécie pas. Bon, les goûts, hein. En tout cas, merci, bon courage. Merci. Merci. Toya Awa, comment on a âge? Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Merci. Au pasuli ballon na opo anini. Parce que tout d'abord, moi j'aime les fesses. Hein. Moi j'aime les fesses là. La balle, voilà. Et que ça n'a pas matché. Ok, merci. Enoch, baguna yo? Non. Pourquoi pas? Non, juste un li aza baguna ngate. Andini. Bon, il n'est pas mal, mais aza genre mi balonga na apprécier kate. Bon, taille aussi, parce que ngamo ko naza mo poussé, na koko linga mobali moko te toza na eba presque en fait, non. Okay. Merci. Toya na suka awa. Kombo na yo na âge? Et Hans, 29 ans. Ok, Hans, au pasuli ballon na opo na Rachel pour nini? Je n'ai pas apprécié morphologie et c'est belle singate. Et ba critère on a l'ingaraso moni moi signe faboy. A dégager en côté, mais quand même na apprécié politesse et langage naï. Ok. Et bongo Hans, ce qu'a approché yo, oui ou non? Pour nini? Taille aussi, nzoto mikie et tout, donc. Ok, c'est bon. Ok, merci. To zonga awa boye. To zonga. Ok. To solana garçon oyo a auto passe la ballon comme ça to kende et pas garçon naza na ballon na. To kozo a kombo na yo na âge? Sheila, 32 ans. Sheila, au passe le ballon na yo na moi retard. Pourquoi? Bah déjà pour ne pas aller plus loin à lobby, Alingami Bali on va piercing t'es déjà on va boucler d'oreille. Donc ça va pas matcher. Ok. Azala ba personne ninga lobby mais ceux qui te longoli makamunyo surtout wana peut-être azali baguna yo azaba. Ok. Quand soit longoli personne. Mais sinon pas. Ouais, sinon pas c'est bon. Ok. Merci. Ok. To kende awana si tikali na ballon moko. To koki kozwa kombo na yo na âge. Kasongo âge nanga 33 ans. Songa libala. Oh yeah. Siko chite azali na ballon na ye awa. Est-ce que ezali na tuna moko olingi na ye avant de déterminer ce qui est à matcher. Ok. Mais juste na tuna pourquoi atikali na ballon parce qu'il y a d'autres passions liées atikali na pourquoi. Merci, c'est une bonne question. Déjà na koloba longoli na mama botayo. Kasongo mama ba coup de chapeau belé. Oazo kita ya ko dikeyo. Je suis sérieux. Azo kita ya ko dikeyo. Tango kota esprit nanga penza accueillir esprit na. On a tellement posé na nzoto te. On a posé un esprit. On vivra très calme. On loura maramboute. Te voir comme ça, tu es d'abord amoureuse, tu es très poli. Au soki lelo mobali azu atu na ndaku na ozamama bana. To talaka qualité mosika na physique te. Faut que talaka qualité mosipe na miso bat ba mona te. Eza miso nga na monelio. Ono baki et puis pik nanga ezate pik nanga na boraki yango. On a baki na tobola te na pasola te. On mérité aux honneurs oyo na mama bota aux honneurs. Tu es très calme. Nga na sepeli. Nga penza na sepeli. Wow. Ezo kende bien. Na moni to mema masolo yo boya. Yaka landa biso. Ezo kende penza très kitoko. Toya nango awa. Donc bon, ne kara na tuna kiepe est-ce que ezali na question moko olingi otuna ye avant to déterminer ce qui ezali match. Question à opposer ça que na ibakaka soki abala to abota déjà. Question na yango wana. Na balate, na bota pété. Merci. Monsieur César? Non, c'est bon. Vous allez me mususu? Na tuna région na ezanini, ekolo na ezanini. Naza côté Équateur, Mongala, et puis naza côté Congo central. Ça me va, merci, ça me va. Bien.
Ok, nga na tikala na mutuna moko. Donc, boza susu na ba question te. Pona sikoyo. Ouais, c'est bon. Pona sikoyo, c'est bon. Ok, nako tuna Chite. Oui. Pona Rachel, oui ou non? Oui. Ok, merci. Rachel, pona Chite, oui ou non? Non. Non? Ok, Rachel, tokoza ba raison na yo pourquoi olobi non? Bon, bah raison, ils ont vraiment ébélité, mais raison, ils ont juste parce que ndenge na mon elingana ça va pas marcher. Ouais. Na ndenge nini? Bon, juste aza ndenge ngai na pensaka te que futur peut-être mobali ona kozalani azalila. Ok, Chite, ozana réponse nini okoki kozongisela Rachel? Merci beaucoup. Moi, je trouve que Azan occupé. Na bossé la poser question na vana na loba oui. Azan occupé. Vous êtes occupé? Non, je ne suis pas occupé. Nazo occupé. Merci. Ok, merci Chite okoki kozonga na yo kuna. Donc, malheureusement, Rachel Ponayo ozwi match te, mais tokoki kobetela ye maboko. Merci. Na ndenge ngine biso na biso. Merci. Bon, moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Oeza Ponayo. Tokoki kobanda na kombo na yo? Pierrette. Pierrette, oza na âge nini? 26 ans. Et puis, osalaka nini? Non, étudiante. Ok. Na temps libre na yo, opasaka ngo ndenge nini? Temps libre na nga, na ba faire après cours na keteka. Ok. Soki tolobi otangela biso ba qualité mibali olingaka, oloba nini? Bon. Non, le vélo te quand ndinga mo mona et puis na ko apprécier. Puis na ba critère mususu olukaka te, olingi yazala mulai, munene, pembe, ndenge nini? Non. Non? Ok. Siko ba défaut nini olingaka komona ta mukiete? Pas mobali. Bon. Soit quoi on dit quoi? Hypocrite, ba gère mibali mon boye. Ba loyenge et tout. Ok, c'est bon. Toya awa msusu ba pasuli balon la nanga toya pa na bango. Pasuli ba balon toye ba pourquoi? Tokozwa kombo na yo na âge? Je suis là à 32 ans. Merci. Au pasuli balon na yo pona nini? Bah déjà en parlant à l'avenir na moniete. Donc c'est juste ça. Ok. Merci. Est-ce que Azali ba gère mibali ba sepisi mayo? Bon. Pas vraiment. Pourquoi? Bon, la qualité n'a pas ça. Elle est différente. Ok, merci. Toya Awa. Kombo na yo na âge? Enoch, j'ai 30 ans. Merci Enoch. O pasuli balon na yo pona nini? Premièrement, habillement na ye, c'est pel singate et puis aspect physique na vraiment est corrompangate. Donc, c'est un peu ça. Ok. Ok, Pierrette, est-ce que Azali ba goût na yo? Non. Pourquoi pas? Ah, ba goût na yo. Pona nini? Bon, na vraiment fan ya ba mibali o ba clarté. Non, mibali a pembe, olinga penzate. À part ça? Oui, ça va. Ça opinion na non contredire parce que tout ça n'a pas idée mon côté en fait. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. Toya Awa. Comment na yo na âge? Comme on a monsieur Christian, j'ai 35 ans. Merci Christian. Pona nino pasuli balon na yo pona Pierrette. Bon, pour nga nazomona ye elongi pas mal mais aza vraiment na bilengi te. Bilengi nini ozolobela? Bilengi aza vraiment souple, sexy vraiment te donc. Un gars simple. Ok. Pierrette, est-ce que Christian, ce qui a approché yo, on peut accepter? Non. Pona nini? Na sepe nite. On se plaint na nini te. Yebi sanga. Pesanga on se plaint na nini te.
Bon, aza bajare nanga te to. Na ndenge nini? Na nyonso, Ok, merci. Merci Christian. To kita awa. Ouais. To koki kobanda na kombo na yo na âge? Mitch Kelo, 28 ans. Merci Mitch. O pasuli ballon na yo pona nini? Ouais, on a passé le ballon pour... Ma CPL vraiment a été... Tu vois, sa peau, elle est trop un peu pigmentée, donc voilà. Ok. Bah, produit, tout ça là, j'aime pas. Et puis, Pembe qui m'a cassé, donc... Pembe faisait en moi, amener moi bien, quoi. Donc, na ba jour à venir, tombe sur au créer sur le moussousou. Sur côté na relation, on a... Côté na ba dépense, donc voilà. Faut un peu... Il n'y a pas match, donc c'est ça. Dépense de. Ouais, dépense pour à la longue terme, bablo on ko mara yebi ba malade ba pour c'est trop cher donc pour nous voilà. Il y a on a beau ina ngai. La ligne na ngati. Voilà. OK. Merci. Perrette. Alors bi ba dépense. Est-ce que ça ba guna yo? Non. Pona nini te? Na munu kwa ba artiste. Ouais. Ba Samari non et tout. Et Simbate. Omoni neti banani? Ba Samari non hein. Donc il faut banganga. C'est ça. Ouais, faut banganga. C'est difficile. Donc voilà. OK. OK, merci. Toya awa, to kita awa. Kombo na yo na âge? Bash Pro, 38 ans. Bash Pro, o pasuli ballon na yo pona Pierrette. Oko expliquer biso pona nini? À moi Popi. À moi na Popi. Donc na moi jouer na kata parler pour ça et l'autre. Oh, na ndeni. À moi na lemba, na linga nzoto trop. De deux, à moi na kola avant là. Donc ça na bando boti ça y est donc afani. À moi na pas linga misala te. Mais sinon, azane kitoko. Sauf que on est hypocrite. OK, merci. Pierrette oko songisa na nini DJ pour alobi. DJ. DJ nazangi maloba Zanga. Ouais. Nazangi maloba. Aza baguna yo? Non. Mbala pembe. Mbala pembe ba dépense. Tab moi ça peut ba dépense. Mbala peut dépense. Oyonde osala nga dépense. Oh. Abasombela nga ndo ngai mon ami bon. Yo lukela mibali mbongo. Et c'est difficile. Abapesanga. Aluka imoraza no élégant. Donc ba taper mon boulot hein. Wando taper à côté. Mbala pembe. Au raté bon. OK, merci. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Merci Popi, 35 ans. Merci. O passe le ballon pour na Pierrette pour na nini? Déjà koya ya Clairette, buena mona ke éclairage mo na bi rebotonan. Alors à mon ade ba façon na e soko tie te yepete. Merci. Azali ba gère mibali olingaka. Trop bunda. Aza raison. Mais aza gère mobali olingaka me bunda. Top na makasa aja mbani ngate. En tout cas. Parce que signe pas silka. OK, merci. To kita awa. Ozana ballon na. OK, ça va. Tokoza kombo na yo na âge? Kombo na nga Chite, âge na nga 33 ans. Merci Chite. O passe le ballon na po anini. D'abord, na banda na Mama kombo nani? Pierrette. Mama Pierrette. Azaki toko makasi. A belle de taille, belle de figure, belle de belle. Agitoko. Sauf que, en nous à 10h, 11h. Mon yassem mutawi na lobi vérité yé pongi pour katana 11h, 12h na la muki. Siko nzela bongo rando. Wano sukula bana baki classe en tongo yo tina bango yo mobali ya mobali ndo sala ngo po ya lali. Poso ise lamuka no atikanga. Lamu atikanga bana out bana ngamo bondo swana. Donc déjà aza fenea et simbati. Merci Pierrette. Est-ce que ce qui est approché on a balabala on accepté? Oui, à mobali. OK, si ko na makambuya wito loba pona yo. Ba vérité zawana. Bon. Alobi en solo pour la lamkara e wana. On a raison. Pour la lamkara pe ka 10h. Prophète hein? On a raison. Benga da. Po ba ya ba jara mi balo yo. Mo so bali yo. Salara nyonso. Dans anu konjoka. Et si mat. OK. Merci.
Comme on a eu na âge? Hans, 29 ans. Merci Hans. Au passé, le ballon n'a pas nini. C'est vrai, il faut le dire, mais à part figure, il est attiré à thé. Et puis en plus, on a la casa vraiment capricieuse. Yes. Donc, à savoir bébé, comme c'est bébé, caprice bébé là, ça va prendre la tête, voilà. Ok, merci. Et bon, Hans. Bagou na yo? Non, c'est pas non. Prénom non. Combo ya mobala lik nanga. Ok. Non, c'est pas mais bagou na te. Nanga mba maneti te. Nanga la manette te. Il a bien la mise souhaité, t'inquiète. Te baza besco. Je te dis vrai. Ok. Donc, on a une expérience alors. Eh. Mais est-ce qu'on trop pas la manette? Nalinga ba onde ka non te mora nalinga mena elaxa batu nyos. Na longo kas. Nde moka. Olata. Ok. Bye donc. Merci. Merci. To kita awa boye. To zonga na ebandeli. Ok. Pierrette, otikali na ba ballon mibale. Nako tuna na yo sikoyo, soko ko tuna bango mituna pona aider yo pona oyeba ko déterminer nani aza match pona yo. Yes. Ouais, donc so vous allez prêt au tuni bango mituna. Eh. Mibali nanga. Mon repona mo. Tuna mutuna comme ça oyeba. Bébé, excusez. Au bombi, hein? Au boy ko tobola. Ponani. Au sepel nanga. Tuna lisusu, tuna lisusu. Au boy ko tobola ballon. Au sepel nanga. Ouais, na sepel na yo. Maman. Bangini. Na bangi lote papa. Le bon sepel nanga ponani. Premièrement, na sepel na yo. Soko longo maquillage. Oza kitoko. Merci. Donc, maquillage, je ne suis pas que implice, mais on a la trop naturel. Ok, merci. Deuxièmement, habillement, c'est bon. Merci. Et tu as kandaku. Attends, tu as mabé au zwandaku. Mais on a bon sandaku na image na yo. C'est ça. Tu vois. Donc, on a monné un peu. Bah, point mot, bo, est important. Vraiment. Tu as défaut. Donc, en tant que mobali, son bon c'est loco. Ouais. N'est pas quoi arranger en gros. D'accord, merci. Merci. To kina awana se olingi ko tuna ye même question be ngo balusango. Non, balusa. OK. Bonjour. Bonjour. Bébé. Ça va? Ça va bien, merci. Au passo les leur appel maté là. Hein? Au sepel nanga. Bon, premièrement, dans chaque question, on va poser, tu es toujours souriante. Vraiment, merci. Voilà. Il y a ma belle malamu, on sait qu'à toujours. Ok. Ça, donc, il y a qui osa mouté ma mounene. Vraiment. Maman a mouté ma mounene. Et c'est là quoi, je réponse à ma bête, si yo, question ma bête, je peux répondre à ma bête, pour zongi si flèche aller, flèche retour. Ok, moi, ça a bon côté. C'est ça. Moi, si moi, la rôle le ma bête, mais yo, répondre à bien, pour y à chef. Tu vois un peu, dans chaque question, tu es toujours souriante. En plus, tu es à l'aise, tu es aussi belle. Merci. Ndé pour le bail qui mi bali aja no baba mwindu. Yonga bo balonte pona olina la mwindu. En plus, tu as dit jean wanga donc match fini au bosan de l'homme. Olati manette. Ah. Manette ni to bomanga. Ah vraiment manette pe na sepia na ngote. Ni manette de pona no longa. Ah olonga no me et ça la bino mo lo mo etika la bino. Eloko ni. Boza mobulu. Mobulu. Botaneti ba mobulu. Makas. So miko ça. Mu ya kamora finisa ba ya nyonso odi. Il est là pour la mort et pour le savoir la nyonso. Vraiment. Donc là ce que les vrais existent, c'est que les faux aussi existent. Et goza là, est-ce que moi a déjà faux billet à $15 ils ont raté parce que les vrais billets à $15 ils ont raté. Donc tant que vrai billet à $20 ils ont, c'est qu'il faut non peut exister. Vous voyez. Donc Batamanette, il y a bien bazar, il y a faux parce que faut tomber entre des bonnes mains. Okay. Merci, merci. Tozonga boye Pierrette. Yaka. Ba réponse à bien. Nazangi choix. Ozangi choix. OK. Bon, sikoyo, nangi sikoyo to pesa mibali chance ya kotuna yo pe mutuna. D'accord. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais, OK. To banda awa. Ouais. Pesa Pierrette, question oyo olingi oyeba. Il y en a tout na Pierrette.
On m'a dit acheté. Oui. Oui, ok, 26 ans. 26 ans. On a question? Et âge zano mukie. Oh, na mukolo ni. Yoza âge ni. Ozano mukolo mais par rapport on ngande na linga. Ngande na 30 on a na 30 29. OK, c'est ça. Voilà. Merci. OK, merci. Donc ezo lobake ozo passe la ballon na yo? Oui. OK. Merci. Merci. To ya awa, bino mone de abo bande de amaso na bino de akuna hein. Na mo to mema ngo boy hein. Te azara kuna. Azara kuna toke. Ya kakasi to ya boye. Bon, mituna tu ya suka. Ozana ngo pona Pierrette? Bon, mutune ko zaka moko. Ponyo surtout et c'est rizimara la mutuna moko. Est-ce que yé akolinganga, c'est ça. Ce qu'on kolinga yo, c'est que nyos te comme facile. Une seule question. Pierrette olinga ye? Olingi ye? Yesu. Oza âge ni? 30 ans d'âge. Oza pika mukie. Olinga ba âge ni? Ngani na da 26 ans. L'amour n'a pas d'âge. Fada data ya ba 40. Emmanuel Macron âge moi sinaye. Te wana bango linga bongo poto kola kitoko. Est-ce que biki muto za 40 ans tu as l'aise te même muto 20 ans tu as l'aise? Papa oza parolier. Koza muta 40 ans boye bambanda kili ko bunda ya nyonso okimi libala mais moi na moi 20 ans zio boye. Mais oza l'aise. Mbana mais oza no mwa mukie. Mais oza mbani na oza mwa mukie. OK. Et l'axini ni kasi, ozo passe la ballon na ye? Non, ouais, passe la ka. Ouais. Ça ne dérange pas chérie. Ah quoi? Merci. Merci. Pierrette Yakato zonga boye. Et la. Donc Pierrette Negomoni babalo nyoso tout ekei. Donc malheureusement pour nayo lelo ozwi match te mais merci na ndenge oye lelo. Est-ce que toko betela maboko? Merci. Moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Ozapona yo. Toko banana kombo na yo? Sarah. Sarah, ozana âge nini? 26 ans. Et puis osalaka nini? Pardon? Osalaka nini? Commerçante. OK, na temps libre na yo opasaka ngo kosala nini? Nabimaka. Namelaka. Ba crème, moi Beaufort. OK. Soki tolobi otangela biso ba qualité oyo il faut okuta. Na kata mwana mobali oloba nini? Bon. Moi mobali azala présentable. Monter ça là, raisonnera bien. Donc c'est un peu ça. OK, merci. Ba défaut. Oyo soki okuti okima, olingi kutu komona te. Ba défaut nini olingaka te? Nalingaka mibali ya brutalité. Mibali bafingaka basi. Mibali bafingaka basi nalingaka bango te. Mibali bazala basauvage nalingaka bango te. OK, merci. Bon, tomoni ba ballon, mwandambo, ba pasuli, tokene pa na bango, pona totu na bango pourquoi? Ça va? OK. Tokei boye. Yakana ngai. Tokozwa kombo na yo na âge? Ngai Enoch na 30 ans. OK, Enoch o pasuli ballon na opo anini? Bon, toutefois, na pasuli parce qu'il y a dans mbango par rapport à bandi présentation na et puis déjà ba qualité azalinga été genre nangate donc c'est un peu ça. OK. Est-ce que Enoch azali bagu na yo lingaka? Ata mukete. Na ndenge ni mama? Nalinga mibali batia basuki bongo te. Et façon pe alati. C'est pas nango te? Donc c'est un peu ça, c'est un peu responsable quoi. Donc ici maté. OK. Merci. Bon, avant de continuer awa, to tikala peka nanu awa. Kombo na yo na âge? Sheila 32 ans. Merci. Auto passe la ballon na sikoyo. Pona nini? Bah juste façon à répondre. Ça se voit qu'il y a impoli. Ouais, clair. Tu vois, na pas sous la qui n'a ballon parce que n'a ngana yo kaye.
nayoka nani azali vraiment donc soki araisonna ndeni réfléchissa ndeni mais non aza impoli c'est tout a mal bouche ok baguna ata moke te non ok est-ce que ye azali baguna yo olinga mibali ya boye te mpona nini te bon namoni ondira aza upr aza nani upr upr mwana nini genre bagang rappeur tu vois quelque chose comme ça genre gangster quoi yo oza gangster yokuta lumoni yango aza gangster oui ok merci bon to continuer kombo na yo na âge Bon, Christian, 35 ans. merci Christian opasuli balo na yo mpo ya nini Bon, la monnaie est trop agressif. Aza ni nata bien, aza pe aza naturel te, aza agressif. Yango bana moni ate. Ça je me batte lemba na biso. Wana fa luka ba maître. merci Christian azali bajara mibali oyo basepisaka yo te mpona nini mama nasepemba balata baveste te olataka veste lundi ya dimanche Menga za chômeur ta. Yazi la ba recevoir nde ba bulaka magono. Nyonso bakutana bofo. Yango na. ok merci to kende boye kombo na yo na âge Brian, 33 ans. ok Brian opasuli balo na yo mpo ya nini Premièrement, nalingaka basi baza naturel tolomikie puis en plus moi so amelaka masanga na absence ya mobali na ye déjà j'aime pas ok Brian aza bagu olingaka te mpona nini te nakozala te bon faso na ye kaka faso na ye wana ingo oloba nini ok olobi faso na ye ezoloba nini ezolakisi nini abiye bango ozala ndeni kuna upie aoboyi classique so yo lingi tolata ni sutani kende mpe valongo mama ozwa bango asepe na kaka na ye te na nyonso osepela te mama esprit pene tuti te ebeti poto eza ya nsima ok merci olobi nini loba micro olobi nini non nasepe na ye te talanga répondre nga kobanga te ezala lese bon aza bagunanga te nakozala faso na ye nyonso abiyema na ye aza bagunanga te groupe ezala te mpo vede tekama mpe su te ok merci tokita boye kombo na yo na âge Mitch Kelo, 28 ans. Mitch opasuli balo na yo mpo ya nini akoti nga te efrappe na nga te nde ezala mwasi omoni mwasi oyokeli omo boye na yoki na sensation wana te ndenge mabe te voilà ok merci ebongo Mitch soki approche yo okosola ne opesa ye temps oyeba ye non mpo ani te mpo ani te ebeti te eloko yango eza te voilà eloko yango eza te po moteme tuta kwa feeling wana ezalaka wana mobali ya moni mwasi to mwasi mo bamoni bakutani elo mo ezalaka wana donc nga na ye pena epesi te donc essence na mai esimbi te mixe te ok pas de problème tokita boye tokoki kozwa kombo na yo na âge Bash Pro, 38 ans. Bash Pro opasuli balo mpo ya nini esimbi nango te ok Bash azali bajara mibali oyo basepisaka yo te na ndenge nini mpo ani te namoni lokola aza maître aza maître namoni lokola maître donc aza maître Bash nasala sport mais nasala boxe en fait mais natika yango kaka moi ça fait longtemps mais endurance eza nango kaka ok merci to continue boye kombo na yo na âge kombo na nga Enoch aza na 30 ans d'âge ok Enoch opasuli ballon pourquoi bon voir la fille elle est bonne amabi te aza bien taille pe c'est bon mais déjà tatouage en Europe en Amérique c'est normal mais biso surtout en Afrique awa ezala bien te komeme na belle famille te na batatouage boye déjà batante na biso wana bamama leki bamonaka be mwana mabe ok mwana kozala ne bien déjà
Elle est bien, elle sera aussi très bien. Ok. Merci. Est-ce que bagu na yo, bajar na yo, ya mibali osepelaka na bango? Bon. Aza na ye bien, mais... Namusanga mpo nini ezosala ok. Amona aloba te. Aba timide. Sikunga ninga mwa mute. Mwa koloba. Shosho te, mais moi te basa ba yanki te. Kozala yanki na koloba te, to koloba eza ndemo. Bato bazoloba oboyi bango. O aloba pe te oboyi. Te bato na oloba peut-être na boyi bango msuko na biema na boyi bango mpona mamsusu. Ok. Merci. To continuer. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Chite. Âge na nga 33 ans. Merci. Chite, on passe le ballon pourquoi? Te na eloko aloba te. Ok. Bon, toko continue. Aza, ok. Bon, ok na biso, ok. Ok. Kombo na yo na âge? Hans naza 29 ans. Merci Hans. On passe le ballon pourquoi? En fait, na senti que l'eau qu'on voit, tu vas sentir à ce moment en fait. Ça bien faut le dire, mais à betingate. Voilà, c'est ça juste. Ok, merci. Et bongo Hans, ça va jara mibali basebisakayo, non? Pourquoi pas? Façon na dikoloti na se. Déjà il ngota veste té, na telo ngate. Ok, merci. Merci. To zonga boy, to zonga. Ok, bon. Tikali na ballon moko, ouais? To pusala mwa pembeni awa. O tikali na ballon moko, ya pusala pembeni na. Toko za kombo na ona âge? Merci, 35 ans. Merci. Tomoni oza na ballon na yo. Toko ko tuna pourquoi obombi yango ti na étape yo. Déjà, kokota na yo kota, ngana za artiste, a reflété vraiment image. En plus, namoni aza trop plus alinga art. Malgré namoni aza un peu moi likolo, mais ngana artiste na ebini na okitsa na yembele bina ba do ré mi fa sol la si do a okita na façon penande na moni le vraiment de mutu mo basali BBL mais na ba qualité na nga normal pena. Wow, oyembaka? Ouais, na yembaka na chanteur compositeur. Est-ce que okoko sali mo elo mo ta yo ka ndenge ni no bando yemba ba do ré mi fi sango wana? Kombo nena nani? Sarah. Sarah soki oboyinga ekosala trota, ekokoma trota, ekozala trota na maboko ya bebe mosusu sikoyo, na bebe mosusu. Calcul na mathématique, français na orthographe, seroka kolinga lokola ndembi na wenze ya bitula. Donc, influence à basombi, baoki soni po basombanga mena na qualité. Merci. Wow, mo betle maboko ko, mo betela e mo maboko. Wow, c'est chaud hein? Na ba nzembo wana ba embilio. Est-ce que azali baguna yo na ba choix na yo? Malheureusement. Malheureusement. Aïe bien. Alobi n'est pas bien, mais désolé. Elo nini kasi pasa yembi, alobi makamunyo sa bien, elo nini salike. Bo continuer te quoi? Bon, elo nini salike to continuer te. Nga mbala pembe makaste. Mbala za mwa mulai, monga na mukuset. Nga mbala za mwa mulai, mata mwa muke. Donc. Ok, donc ezo laksa ke ballon na ye a pasula yango. Ouais. Merci. Ok, merci. Tozonga boye Sarah. Tozongi awa boye. Bon, esali ke bango nyonso tu ba pasuli ballon na bango. Malheureusement pour na yo ozui match te lelo, mais est-ce que tokoyi ko betela ye maboko? Oui, merci Sarah na ndenge oye na émission les amis. Merci.